Simon Atondo mingi isambula batili Simon kupesa mono kisika yayi. Amen. Amen. Vile yaki voyage moko très difficile. Ya masomo ayo bandaka mopembo moshi ya kokoso 7 jours ya bilumbu nsambwaji. Mais yaki voyage moko spécial. Yo bandaka mopembo moshi ya mutuya. Souvent quand on yaka na dia awa na zongi ngai. Mara mingi kama munge kwisaka munge longa kaka awa mubutuka. Tour ya banaya. Ndako prier yoki ngomo toko conviction de bana vraiment maté ebele mbala yayi kama ndo bana kukwisa musambilaka muwaka ndina kusomaka munu nata malongi mingi souvent so ndo yawa parce que Simon ya yebaka voyage na mingi kama mukena kukwisa mukadeli simogeza baka mupembo na mono ngomlo mena na kati na voyage na ndo ya pe pousser bon ngomlo tena utea au parce que Simon ici mupembo kuvanaka kufi nataka malongi ya mukadeli simo muda longa hawa mukutuka kile na musala utakwenda na kisalo nataka malongi yena oye komi kele mambo ve mimi omwe mena takaka ba mambo hiya ya malongi naona yeye na kama kandi mukuma kawana kilumbu ya kitete maudito soenda passer kalumbu na kizole muso laka na mobateli kalumbu na oui frère mais ya wote ya kisoleno atubaka wimpangi eme kwisa kulunga beto ebisi na bukate na za très fatigué usomaka yani munda lunga ve mukele ya kulemba ami bombo bombo jate vendredi atubaka mama mukele ve na kilumbu kitano mais bon ça va mutubaka yokele mbote Apocalypse chapitre 4 14 tokotanga na emolise mokapo ya zomi na mide verset 9 à 12 matata ya libuwa kilo zomi na mibale OK makomi elobi boye masoliki inetu mamutindo yali à un autre une troisième ange na mosusu mwanze ya misato me suivi en disant une voix forte ya kolanda pesa likoloba na mongongo moko ya si quelqu'un adore la bête soki moto azali kokumamela nyama et son image mpe elilingi na ye et reçoit une marque sur son front mpe azali na lolenge wana peza na kati na ye ou sur sa main mpe na maboko na ye sur son front na elongi na ye mpe na maboko na ye amen 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 tosambela nzambe mpe tusambila nzambe tata nzambe na likolo tata nzambe ya zulu oui awa mpona kosala masekite mpe tumekwisa basambo na kusaka na fe oui awa mpona kobongisa bombo na biso mpe tumekwisa sambo na kulinga loshimu na beto ezala moto azali pauvre yokele motu yake mobola ezala moto azali riche ata motu yake moto kozwi bango nyonso bakokufa bo nyonso utakuwa okota mabele mokoso otakota nzoto moshi mfumu eza na importance moko te likolo yokela motu ya moshi ke mfumu biso totya infidité na nzela maloba na mpe tutula mtu ekenzela mandinga na ye ete yango te eza kobikisa pauvre sambu yo teke kulusa mobola yango mpe eza kobikisa yakusaila kila kozwi monaki proverbe oyo eza apesaki mpe tumonaka lisese na yesu kesaka na moto azali molamu ete muntu ya kuzukukalaka na bangote abakaka na misolo mingi akolelaka ndinga na ye mais Lazare kasi lazaro azali kosouffrir akolaka kunyokama kolia pasi kudya ya mpasi komela pasi kunwa ya mpasi kulata pasi kulata ya mpasi kasi abalaka ndinga na ye komwele bakufi kama ngoleso kufuata ozwi azali na pasi muzukukalaka na mpasi après la mort na nsima na kufa la vraie vie qui commence les gens ne savent pas soki bato bazali koyeba te oh Dieu aimé ozabayebi kala batukuza bayo otikala na ye ve otiali yo na liboso kolo otatula nge na toya batia mbongo na bango na nsima tipo etulaka mbongo na mona nyima tusambeli boye mpe tumesambela mutindo ya kombo na Kristo na jina ya kristo amen amen tokoyekola sur la marque ekalonguka na oyo ezali koloba motindo la marque de la bête lolenge ya nyama moni partout baza koteya ngenge mona bisika nyonso batuke lomba yo esi la marque de la bête ezali nini motindu ya nyama yokeleki motindu ezalaka nini yokesalaka mpi niki le monde dans le chaos mokili ezali kati na kokwelisama mais un chrétien kasi mokristo moko aza oyo alandaka
chrétien, c'est celui lui-même qui devient la parole. Bible oyo, Biblia yani est combien? yobe kuma yande Voilà un chrétien. ila penza mu Kristo ya masonga Quand on a un chrétien, kama wetu mu Kristo là on s'en du soit pasteur. yoke fukisa ndio tupapate bila kazi Ce qui Bible oyo, kana Biblia yani est communauté. yobe kuma ngeve Vous êtes chrétien. yeke mu Kristo ve Parce que bana ya Satan pe bazali. samu ne bana ya Satan na bokele Par exemple, le Judas, okepe boba jida azaki mwana ya Satan. afandaka mwana ya Satan Azaki apôtre. afandaka tonga Abikisaki basi. abulusaka bantu Ateyaki. alongaka Asaki toutes sortes de miracles. asalaka bamambo nyonso ya bikamwa Mais Judas utaki na lifelo. kasi juda kukatoka na lifelo Na makufi, tawafaka azoki na lifelo. afutaka bikaka Bantu ya mokili baza koyeba te. bantu ya zulu ya pepe yageza bave Ezali te parce que ngai yeme naza kosala miracle. yokele bikamwa bekuma mwana ya zambi Nayebisa yo ndenge wana. nani kusongaka nge Si c'est comme ça, soki ezali ndenge wana Judas akoka na lola. jila sukaka na lola Parce que asalaki miracle. zambi asalaka bikamwa Et je ne pense que là, une grande église. yokele Pour la moitié de votre zambi ya temps. abekuma mutu ya zambi Si c'est comme ça, soki ezali bongo ne balame aliyakufa te. mutini na balama kuzalaka kufa ve Amen. Biloko nyonso wana eza mpona koaveugle bato. bima nyonso ebe zambi ya kofa ve nyonso Balanda liloba te. bato kolanda nzika ya zambi ve Oza komona miracle te. mukele contre miracle ve Oza komona kozala riche te. mukele bikontre kuvala na Mais kusite ce sont des choses qui étaient dans la présence en Zambie. yokele bima ile kutaka na kuzalika ya zambi kana mefwa Mbongo eza na bango na ekitani wana. Moi ça na bana na yeba omba kozwa. ketro mona bana mo bota baka Bana nga oyo. ile ya mungu yai yota kikala Bata mokili bakotaka kombola nga pendant une semaine. Fini. moshi imele mana Siko soki ngai moko eme. kana mungu moshi emele Nazwaki sérieux ya liloba Nzambe. muba kaka kimya ya ndinga ya zambi ve Nandaki lokumu ya bato. unataka lukumu ya baba Kombola nga yeba na monde kila entier. kuzabana mukili ya mvimba Mais ntango na kokufa na kokende sele. kama mutafa mutakwenda moshi Mwasi na nga akolanda nga te. ketro na mungu talanda mungu ve Bana na nga bakolanda nga kana na te. mungu talanda mungu ve Eglise na nga ekolanda nga te. na mungu talanda mungu ve Bongo na nga ekolanda nga te. na mungu talanda mungu ve Metuka ekolanda nga te. talanda mungu ve Est-ce que tu es un actif? pesa indulaka baba pangi Il faut voir la paix au résumé au temps. esengeli kozala pe ozitango ya kokanisa Otapina yo na ngetula odeshingu na ngeli na nzila ya yesu parce que loko ekobikisa yo. samu ndekima ye akagulusa Soki ye okufi, kanenge fwa bubu ye c'est la parole. liloka Et la parole yo ozo négligé. kasi ndinga ya zambi ngenge zola yo pe Lobi nazalaki émission bandeko na nga mazono sur l'esprit de Jézabel. kati na ngindu ya bazezabele Parce que nous venons dans l'église. oyo tozali kokende etonga Les gens qui viennent à l'église, bato bazali koya na etonga basi bazakoya, banketu nekwisa na bakola, na bakola na na bapatalo, bapatalo na bamakiyage. na bamakiyage ezali tele malamu te Bano bazaba bakretien. boketu bane bokele bakristo Mais soko okufi na état wana, kanenge mefwana motindu yina que ce soit ta position, amen lilo ndenge nayo kozala ndenge nini okokende lifeli. ngeta kwenda asia Abaki yango l'information, mutu bakana information na site, na site na mono et puis les gens le bango de mateya. akumbimona malongi awa Yo oyokaki kuna information ndimi te. enge bakakula basangele ndima Ye akolakisa yo filme oyo. zambi itasoleza Ke mokuse moko alekaki awa. ese mutu na mkutu mokulusaka awa Alobaki na yo makambo oyo nga nakaki aloba. mambo ya muna kutindaka yambi Nayaka wa chaque année oyo eza mpe sollicité une émission mpona sala yango. nesalaka ve emission mosambu mosala yo Parce que po ete biloko nyonso basala nango na ntango nzambani kima nyonso oyesalaka yo na ntango ya na ye awa ntango mekwisa awa yo fandaka bitusa kokende te ngetu mutu baka kukwenda ve kokende te kukwenda ve mutu baka ve mutu akwenda na ye awa mekwisa wa naluka makoki eza te. musosa bakoki yokeli ve Dieu à travers pasteur Kalumbu il m'a donné ma zambi na njila pasteur kalumbu apesaka mulu
papa était le frère de monsieur. yango nde tinda kinga kile Maintenant yo oyoka yango. ntango ye ngai natala Même awa l'église. ata awa nazo nzambi yayi Même dans le monde entier. ata na mokili On mokuta continue dans la pantalon. continue kaka On bakola continue dans la cola. eke lwata kaka On bakola continue dans le maquillage. eke koba kaka na On bamakiyaje continue dans eke continue baverti Zambé a connecté ça. zambi binia Yo pasteur. On a continuer. ngeke koba kaka Kusa bandimi. kusa bandimi Kusa mongo na yo. ngebaka misolo na nge Zambé zambi a connecté ça yo. ata songisa nge binia Vous en avez raison. eke atala kilundungu moshipe Yo même on limi. ngepi mondimi Olingi fi wana. ezola lushingu ina Fi ya mondanité. amen Oza kosambela. ezambila Ya mondanité. na mokili Oza kosambela. ezambila Na ekobo. na ekobo Oza kosambela. ezambila Muyibi. na kimuyibi Escroc. kukusa bantu Oza kofivre l'escroquerie. eke jinga na kukusa Oza bantu koyimba on escroquerie. eke baka misolo na Oza kukusa koyiba bantu mbongo na mosala. eke iba mbongo ya Oza kisasa koyiba mbongo ya gouvernement. eke iba mbongo ya Oza mwana koyiba mbongo ya peuple. eke iba mbongo ya pe Dieu zambi a rejoint nous. Sala oyo ni. sala ina ngezola Yiba nengo ni. iba mutini ngezola Polisa batu pasi nengo ni. monisa batu basi mutini ngezola Dieu kasi nzambe a rejoint nous. yani nabaka nge Oza suka. eke na suka Wana. yolina Za kubondela yo. mukesami Yote kulengoza lia. yepangi na mukela Yote kulengoza na monde. yepangi na mukela mukili mobi Oyo okolanda. ina ngeta landa Ateya oyo. malongi yani Nazaya le Nazarien. na nzira nazarian Bongola mutema. amen balula nzima na nge Naza kosala masekite. mukesala banzaka ve Je dis la vérité. nazali koloba solo Ainsi qu'il est, le Seigneur. Il y a un pasteur dans Londres, na Paris. ezali na mobateli moko kuna na paris Pasteur Ndai. mobateli ndai Akufaki. afwaka Nzamba azongisi yanvi. zambi kuvutulaka yani na lushingo Oyebi non? ngeza bayandi Peut-être pasteur le message avec la légini. to zambi ya sangu ve C'est un pentecôtiste. azali mopentekotiste Dieu a révélé. zambi komonisaka Comment ça koloba? mambo yani mukasuka Comment 30 personnes. amekuma na Oyo a délivré. ina mekangula L'esprit a scié. kuna na kati ya sikia yoke basika ya maquillage. njila ya makiyaze Oza ne sika ya kokima te. ngeke na kisika ya kutina ve Nzambe zambi akolakisa yo bafilme. atasongisa nge bafilme Bino bapase ya monde ya ténèbres. eni babateli ya mokili Osimagine bino. baka basolobo bakeno Ici. baka bakisi Okutani lifelo. katula lifelo Okutani lifelo. kutula lifelo Okutani maquillage. balula Okoyoka Mungu koloko. enu kilumu ngekafa ngekakuna Ozobakela ifo. ndenge tuba yokele Eza makasi fausse vision. yokele makambo ya yokele Mwana luvuke ni bamonaki meme. Chose. Nzambe akeli felo. Il a fait quoi? Il a maquillage. C'est comme ça. Directement lié dans le monde. Okomona demona te. Akokota na njila ya maquillage. na njila ya makiyaje Amen. amen Tango yoti pantalon. tango meno ata pantalo Olobi na dase ya Christ. yesu alemukele Ona sert à Christ te. engele mbangi ya Porte ta position. lolenge na shibie Païen. ozali mopaka Porte ta avec la Bible. mbala ya bibilia Peu importe ta position ya Yoda. kasi baka lolenge ya mutinu ngekele nayo Parce que po ete la Bible dit bibilia elobi la femme mwasi doit se vêtir akoki kolata d'une manière na lolenge moko sans oyo akomikilisa modestie. na lolenge kitoko Dans l'église, ma père, zambi atatala kinkonga na nge bibilia ketuba soki mobali aluli mwasi asali kala bakala beza kesala asali ekobo yo mabali banozotika ndulu na ndako kombele mibali babakala oyo osala ekobo na ngila wakisi ya kuba amen
osamba endengoli atanga basabila banasuka tikokia osate kusave sokete na mutu kalokela na mutu oyo akufaki ila kufaka asekwa aloketa moni maquillage melola muna na lola abenga ngai yani pinga moto bible oyo eza lokota yokesa musa de biblia eke lokono le maquillage bangola eza signe moko eza païen yokele kidibo soko tomoni matoi na yo tanga na bible na yo tanga la biblia na nge yesu atiaki loi moïse olobaki boye tabaka kelo otambola balabala sibala tambula na balabala kilumbu ya bonsomi mutu nyonso ezalaki esclave mutu nyonso kufanaka muhumbu akomi libre amekuma bonsomi fatika chef na ye akotibikisa mfumu na yadi akwenda soki yo lobi kala nema tuba ngana ndiki chef na ngai muso na mfumu na mono nazanga malamu mukele mbote siko bakozwa yo ntango ya ebota baka nge okenda na temple botakwela na ye na temple batoboli yo litoi tobuna pe likuti batie eloka litoi okombi esclave pour di kuma mahumu na konso kilumbu amen yo mwana mwasi nge mwana nkete oyo toboli litoi ila ngena tobula makuti eloko matoi kama tula kima matoi oza nanu chrétien oyo najimoni mosatu yo mpe mwana mobali ngembi mwana ya bakala obisuki na yo ngema baka suki okangisi yango okangisa yo directement balabosi oza liye na mondi ya molili parce que tu as changé la nature kwete obongo ilo lenge yo mwana mobali nge mwana bakala okomi pede ngema kuma okota lokola mwana mwasi ngema kuma bosu mwana mwana mwasi ngema kuma bosu mwana directement mbala moko ye liye na mondi okangabila mokili ya molili nona poussé la bapede kuku libwe ce sont des sorciers azali basoloka je dis la vérité azali solo bazo conduire Angleterre bantu yakekamba bona ina ya Angleterre ce sont des pédés bazali mpenza bapede yango epe koyiba kotia iki msiku moza tuna emutana lifelo yokatuna na lifelo so oza pédé alengele pede oyo na mosala kuna ngekusa na kisalo osala sina facile na Angleterre ngeta sala mbala moshi ngeta baka kisalo c'est elle maintenant qui dirige les morts bango nde bazali kokamba mokili yango ndokuta kuna ekitia yango zoutakatuma kuna bekulumuka awa soko mondi akomi na mbongo ebele kange mona kuma na misolo mingi aza na kisi akele na bakisi pédé na pédé bavi ndaku ameni c'est une abomination bakale na bombo koza yokele kindoki amen amen kanenge kabisa kufu wa Mungu il est sorti ozali yango ndenge na nayo wana mpona akufaki nana mutanga fota amonaki makambo na lifelo amonaka mambu ina na lifelo bato bamelisaka biso pantuke indulaka de beto toza na mateya mabe toza na beto na malongi yambi kele pe soko ofangi na eglize oyo bana eza masengo kanenge vanda nazo ndambi ya mungelo okende na eglize pentecôtiste yekoya tala bapentekote okomona une grande différence okongeta mona okeseni ya soki nzambe ovandi awa kanenge vanda awa oyo epandi wana masengo okenda pentecôtiste c'est différent ezali na bokeseni bakoyi message babebu ya nsango parce que ça contredit ce que vous croyez ezali kotelemela oyo bozali kondima c'est ça bakoyi yoyi ya boyebuya la parole est vraie kasi liloba ezali solo oyo bapase bazomona lelo ye bapasteur te mona po business de certain yokele mutu ya tokele wana bazali boye branamu katuka mutinde eza makambo sete kosalama yokele bamambu nsambo avant yesu aya ya ntika yesu alobi kakuba na septième alobi ya ina nsambo na états-unis kuna na Etats-Unis ekozala na mwana mwasi moko yokele na mwana nkentu mosi akokoma président akakuma mfumu wala frère yaka yaka kotanga ya frère bienvenue molinga mi yaka journal nazwango na Belgique mukanda ye mbakaka yo na Belgique tanga frère tanga yo mpangi na micro ya wana baka mikro yo yino
toqué la ciment au temps. Ok. Les vice-présidents du principal syndicat de médecins appelé à une intervention du législateur. La course à la succession d'Obama est lancée. La course à la succession d'Obama est lancée. Il y a deux personnes bâties. Mobali oyo na yo siko tellement poser bâtie. Oyo bango moko ba juste ba pesi. Tanga frère. Tanga, pas pourcentage. Il y a monté bâtie combien? Le voix républicaine pour Donald Trump c'est combien de pourcents? S'élève à 28%. Voilà mon bal, il y a moi c'est quoi? Hillary Clinton devrait recueillir 45%. Landiango? Amen. 45%. Na 28 na za voix belé. 45. OK. Siko yoka mosako. Quel est on a Kabila? Voilà. C'est Kabila ngepaka yo. Et Jézabel donc, quand elle est entrée, elle a martelé le sol avec ses petits souliers à haut talon qu'elle portait. Et elle a dit, eh bien, Akab, c'est moi qui vais m'occuper de cette affaire. Pour commencer, cela est faux. L'homme est le chef de la maison. Partout sauf aux États-Unis. Alors, oui. L'homme est le chef de la maison. Partout sauf aux États-Unis. Où la femme est le chef de la maison. Ceci est un pays de la femme. La femme est la déesse de l'Amérique. Je prédis qu'avant la venue du Seigneur, une femme deviendra un chef imposant aux États-Unis d'Amérique. Parce que ceci est un pays de la femme. Cela a commencé à Hollywood. Et c'est ainsi que ça s'est répandu partout. En 1956. En 1956. La prédication de Jézabel au visage fardé. Ah ouais, ça dit Jézabel au visage fardé. Ainsi dit le Seigneur. C'est le pouvoir. La bête, c'est le quatrième état. Le ministère de Satan. Sur la terre. Abandaki Poso. Nicolaïsme. Est un esprit. Antichrist. Faux prophète. La quatrième étape. La bête. Maintenant, c'était toute la divinité en Jésus. Parce qu'il y a un seul Dieu.
Dieu nzambe wana amorphe. penza likokangama Qu'est-ce que dit amorphe? nzambe akomaki penza Change de forme. Est-ce que tu as colonne de feu? Tout est venu, hein? Non. Toute la divinité a été en Jésus. Oui. Alléluia. Et le diable aussi qu'il a fait. Nzambe asalaki Mon diable satanios amen mo satana a nyonso été calé. yango penza ekangaki kati na yuda Parce que dans l'évangile, nzambe na luyantiko on va aller ensemble. bovanaki sika mosi On va regarder ensemble. bovanakuja sika Si mosi mukolo Yesu ako zo. ti kilumbu yesu takutuka Ngona tango Yesu apesa ki parabole. yoyo na ntango yesu kupesaka lisese na yaki yina ya kuteka yaki Tango ya livre. oyo ya koteka ye ya kokaa koteka ye Parabole ya livre matiti ya mabele. amen matiti yina yambi Tango mutaloni, ntango mutu mekuna matiti yambi malamu. na matiti ya mbote Moyida ye aloni. amen ndeni kekuisaka amen bozozenga amen ti yota ye Satan bandaki liboso na lola. amen senda na kuyekeka na lola Elle était serviteur de Dieu. amen azalaki mosali ya nzambe Elle travaillait avec Dieu. azalaki mosala bango na nzambe Elle est liée par la beauté. akangamaki na bolamu Yango la beauté artificielle. Ça vient de lui. Dans la Bible, tala na bibilia nange Ézéchiel 28, ezekiel 28 Ésaïe 14. ezali 14 Au moment de diable. ngeta mwana satana avanila kungala Il était serviteur de Dieu. azalaki mosali na Dieu nzambe qui paye la puissance. nzambe kupesani bangu Maintenant, sasa hii qu'est-ce qu'il a fait? asalaki nini Alors, Dieu dit qu'il va te akubaka ngezo wakaka bafukomia moi aussi, je vais ngai mpe esengai mpe nakende makumba Le mbele ngai péché n'a pas commencé dans la terre. amen masumu ezalaki na Le péché a commencé dans le ciel. yango ezalaki na Qu'est-ce que le péché? C'est l'indignité. ezali nde moto makasi kuluta pantalon te ekele kozala ekoko mpe ekele kutula bango Ça, mpe c'est les attributs du péché. ezali mpe Le péché, c'est ezali l'incrédulité. nde moto Qui ekele est crédit? ozali ekele C'est là que tu veux lakini na yango olingi mpenza kolanda liloba na nzambe te Alors, oui, non. atubaka mpe On a commencé qui? ofetukuma bosubi nzambi Bah, oui, là. ofukamela Pourquoi pas te voir là? sango na ye mpeka yanti Même le diable utilise partout. ezali kaka lolele moko Même dans la politique. ata na makambo ya kokola Même l'église. ata na nzo nzambe Même na ndako. ata na yizo Mutu akotetui yo. mutu ina kapebisa Aza mutu ayebi yo très bien. C'est la vérité. Hein? Ça va. Dans la terre. Mutu akotetui site na yo. mutu ina kapebisa nge C'est celui qui est prêt. azali kaka po azali pele pele na yo Ayebi yo te. ina kozaba ngeve atazaba nge Mutu akotetui nga. mutu abebisa mutu Voilà. Prêt. afe bana pembeni na mutu Eza système oyo okola mote. mutindi nebetaka tula yo mpe soki bakonzani na droit ya korespecte biso kala bafumu bato na nzambe okoki koede bango makasi kosalisa bongo parce que la parole que nous avons ça détruit les diables c'est le pas les sorciers c'est le pas les magiciens non parce que la Bible dit le diable est père de maçon c'est la parole qui détruit les diables c'est la parole qui détruit les diables c'est le pas les témoignages c'est la parole ezali nde liloba ngeta mwana lokubalu na ntima angeta tsunami bantu befuluka tangoya yokele kidogo pasi batima na bakola oyo tozali mokufi biso kanye koya na lifre nge monaka besambula inki yemonaka nzambe apesaka adamu temwasaapesaka na liloba ezalaki nde mwesa oyo nguya oyo bele oyo te liloba ezalaki nzambe
dévoilé une partie du diable. Ah, après comment elle est tellement Parce belle. qu'elle a une aïe. Ça va faire la Parce qu'on travaille Ah, voilà, vous savez, là. vous voyez, bah, diable. Quand c'est ça, ça ça. Parce que la Bible dit, Ouais, de Bible. le père de maçon. Ah, Tata, il y a le couta. Amen. Il a gagné dans les gangs. Ça va des peines avec les bébés. Dieu de la chair humaine. Quand on j'y est, on commence à Dieu elle est venue. Dieu de la chair humaine, la bête. Amen. Ça va faire Shida, là qui est calme. Yuda mwana kapenda na kati ya Zabolo. Non, à cause de la musique, Jésus dit. Allons voir dans le camp ya Yesu. De la tissu. Avec wana mtoma. Jina vraiment pene pene. Aïe, bah, tout est les secrets. Asa baba mwa bombi nyoso. Aïe, que héros. Akisa ba netamu yai. Ah, non, montagne. Ah, ake na ngumba. Ok. Yo yo. Vous êtes Jida. Eta la Jida. Oh, nous avons un frère Jida. Ko ba lobe ngani frère Jida. Oh, frère Jida, qui est Ah, kama mwana yote ko. Ayambie. Apa tiki malem, tiki Jésus. Jésus malema apika ka Yesu. Ame futu bakwa. On dit Jésus. Ile mwana Yesu hina. Nana ni makananga yeti. Mungu kendi baka muya live. Pesa muni misolo. Tiki Jésus. Ateka ka Yesu. C'est la même chose qui t'est faite, même dans la politique. Yo kele makambo na banzo nzambi na baizo na mapolitiki. Tout yoko yamba. Muntu ina ngeta yamba. Osalisi ye. Salisa yangi. Kili ye mawa. Ewe endi mawa. Kaka ye. Kaka yangi na muntu abebisa nge. Kokolongola ngote. Ngeta kaptula yove. Et ça méthode diabolique. Yo kele mutindu ya sata na Zabolo. Pasa. Jida ye. Judas kupisaka. Ateki Jésus. Ateka ka Yesu. Ayebi ke ewa na montagne. Sasa baka netamu ya tena ngumba. Ah bona ndangai. Ayebi. Musa bayani. Aye. Akekuisa. Atufaki Jésus te. Ah. Ayebi Jésus te. Ashimbaka yangi. Ça c'était la marque de la bête. Wale zali lolenge peza ya nyama. C'était la bête. Ezali nde nyama. Diable dans la chair humaine. Amen. Zabolo kat na nzoto ya komoto. Sikoyo, la bête na ta sikoyo. Tangu ya nyama na tamu ya suka hii. Azali nani? C'est la pape. Ah, ezali nde pap. Yango frère de Malobi. Ena bangi za Le dernier pape. Amen. Pap ya. Qui sera un américain. Quand vous voyez. Kama kwa komona. Pape américain, c'est l'étoile. C'est lui qui sera l'incarnation de la bête. C'est la bête. Nyama ezali C'est nini? le diable dans la chair Kati ya humaine. nzoto ya moto. Dirigeant le monde. Kwa ezali kokamba mokili. C'est ça la bête. Yango nde wana lolenge ya bonyama. Kangeke zabaka ve. Yo ina yo ke mutindu ya nyama. Kana mobali ya kusaka nge. Yango nde bonyama yango. Il sait très bien. Ah, ba papa bayebi yango malamu. Je suis la bête. Azali nyama. Yondo la bête. Ngende mutu mesu mefwa. Mais lui, il sait. Kasi ye ayebi. Muto na makoki. Mutu kana makoki. Yako kanga. Ya kukanga. Guerre de la terre. Ngende kuvanga ve. C'est là-bas. Ezali ne pas. Président Nios dans le monde entier. Président Nios dans le monde entier. Il va aller à Rome. Pour acheter le pas. Il a le pouvoir. Qui dirige le monde entier. La vérité. Amen. C'est ça la bête. Yango nde lolenge ya bonyama. Maintenant, Sasa hii l'image de la bête, elilingi ya nyama c'est les églises ezali nde baetonga pentecôtistes, pentekotiste baptistes, baptiste protestants, baprotestant les groupes de prière. bagroupe ya C'est mabondeli ça l'image. yango nde elilingi Maintenant, sasa hii bakosangana bango nyonso oyo bavuka na bo oyo nyonso babengi la confédération des églises. yango nde babengi mpena bosangani ya batonga ya Yango mabondeli wana omoni Martin te abimiwa yo ndenge mona maternité na katolike. na catholique Wesley abimiwa wesley bashaka wapi na katolike. na catholique Bango nyonso baza bana ya katolike. bo nyonso bakele bana ya catholique Naza koloba bapredite. muketuba bampate ve Naza koloba l'église, le système de l'église. muketuba mutindu ya C'est ce que je basekani parle. yango nde nazali koloba Quand tu parles d'église catholique, soko sobeletonga on catholique retrouve bato ya malamu kuna. etakuta bato ya mbote Oye l'église protestante, etakuta na protestant on retrouve bato malamu kuna. etakuta Mais dibato moi je parle pas des gens, kasi je parle zokololenge des systèmes. C'est ça l'image de la bête. yango nde elilingi ya nyama
mosakoli. Dans la marque de la bête. Okotanga lolenge ya bonyama. Page 3. Okasa ya misato. Soki bapaster bazalaki sincère. Na bapaster okonaka na basincère bato ya ntima moko. Bobaka pena nsango ebolonga na ntima moko. Elinga bango makasi. Kozala vraiment kuzola bo mingi. Eloko baboyi na bango. Tino bomebuya. Faute ya Nzambe te. Yoke mambo ya Nzambe vert. Page 24. Okasa ya. Eh bien, c'est ce que nous voulons voir. Ya ngone tolingi komona La marque de la bête. lolenge ya nyama. Il est question d'une marque de la bête dans la Bible. À quel âge va-t-elle se rapporter? Et qui seront les gens qui auront? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez avoir sans le savoir? Et ainsi de suite. Les gens de questions là, alors, pour autant que je sache, ce sont les deux sujets les plus importants auxquels je puisse penser dans la Bible. La marque de la bête et les sceaux de Dieu. La marque de la bête et ça, marque oyo batu nyonso barojwa so Dieu te barojwa marque de la bête. Les sceaux de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Batu nyonso oyo bakokende enlèvement. Eza batu oyo baza baptisé du Saint-Esprit. Quand aza baptisé du Saint-Esprit, akobunga lisusu te. Yenge mutakena baza mokie yango na déjà droite est la porte. Le père déjà qui les trouveront. Mais déjà wana bawana épouse bawana bakokenda lèvement. Surtout ntango lèvement kosalama bato bakotikala bango nde bakozala na marque de la bête. Okende koteka okende kosala tokosala marque wana te okosouffrir ofo mobunda oza molimo santo okende enlèvement sinon okosouffrir souffrance wana eleki pasi tozomona ya njala sikoyo bunda sikoyo ndeko na ngai ozwa molimo mosantu tika bagene kosambela kende kosambela là où ton pasteur brèche des choses qui étaient saisies kende kosambela epemela kotema makambo za kosala motema pasi kende kosambela epemela kotema makambo ekangiyo eyo kozala délivre ndeko na ngai soli kosambela bazokizazala bato ebele base bayebani okonena amen parce que on a passé dans la terre en vérité na mon pasteur moi c'est na mami na ba patana na maquillage na baina na basukati na côté ya ni c'est la vérité. Et nous n'avons poussé ma pasteur. Parce que nous avons Jézabel. Jézabel. Il y a côté ailleurs. Il y a ma collègue à la site. Pour contredire. C'est ça le message. Il faut d'abord abanda. Kobongola motema yemoko. Il faut abanda kobalola ntima yetu. Mosina ye alaka descente. C'est ainsi qu'il peut vous amener des descentes. Grand écro. Mosnanga grand écro. Tokopera mosnanga grand écro. C'est qu'on a monté à Bino. Ngai moko nyoki. Na boumara na butu. C'est qu'on a monté à Bino. Ça tient pas.
faut être sincère. Oui. Que je suis sorcier. Naza mutamuyibi. Pesa yimbo. So yo zonse na. C'est comme il y a un frère. Il y a un frère. Comment ça va? Pourquoi c'était le con? Je suis pas commis. Les naïe pasteur Simon. Pasteur Simon. Après c'est pas bien bandimi naïe. On est comment les boy? Makamne boy boy. On est comment les boy? Dieu m'a dit. Il a dit ça ici. Ça c'est escroquerie. C'est ça. Oui. Ça tient pas. Il faut être sincère. Que Dieu nous aide. Dans la vérité. Nga na lapaki na côté la vérité. Je prêcherai la vérité. Soki na mela mai na mela mai. Je prêcherai la vérité partout. Attends, après il y a l'autre côté. Essentiel. Abika. Paragraphe 38. Le temps de marquage. Amen. Et maintenant, il n'y aura que deux cavaliers. Ce sera Dieu et Satan. Satan pendant les siens. Amen. Et Dieu pendant les siens. Ce soir, nous allons voir qui apporte la marque de Satan. Amen. Et ils en ont deux cavaliers. C'est-à-dire deux pouvoirs. Satan a commandé au Yahé. Amen. Et ils en ont bandimi. Oyo akoza l'église. Pasteur le message de baza côté. Amen. Non, la vraie amour, tu dois me dire la vérité. La vie que frère tu mènes, c'est mauvais. C'est ça la vraie. C'est pas moi l'hypocrisie, l'hypocrisie. Ça c'est fausse amour. Tu dois me dire la vérité. Parce que l'amour est véridique. Paragraphe 131. L'église orthodoxe qui se tenait là. Et le soleil qui resplendissait. La doctrine des 12 apôtres. Avec les lignes sous ce pied. Les choses à venir. La lumière de l'évangile resplendit maintenant. Les oreilles apparaissent. Elle était dans les douleurs de l'affrontement. Et elle avait un fils qui était Jésus-Christ. Et il fut enlevé vers Dieu. Lorsque les dragons qui était le diable vit que la femme allait affronter, il se tint tout près d'elle afin de
dévorer son enfant. Et quand Jésus est né, l'Empire romain a mis l'ordre de tuer tous les enfants. De 2 ans ou moins. Et quand Jésus est né, l'Empire romain a mis l'ordre de tuer tous les enfants de 2 ans ou moins. Pour parvenir à tuer Jésus. Dieu les a bien joués. Il a amené en Égypte et les caché. Il avait fait pour Moïse de la même manière. Voilà ces dragons rouges. Les diables. Où sont ce trône? Pas à ici. À Rome. Et il est dit, les diables lui donnant son trône, son autorité, les dragons rouges, pas la Russie. J'attends des grands prédicateurs dits la Russie sont antichrist. Yo prédicateur soki nzamba bengo ki les dragons les rois des Romains qui s'est fait avec que Babo Mabana Nyos pendant 2 ans si pas vrai que Boma Jésus Nzamba mona ni conseil na ye en Égypte. L'ennemi de Dieu depuis les siècles c'est le diable. Maintenant les trônes du diable c'est au Vatican. C'est là où se trouve les trônes du diable. Dans la papauté. C'est ça les trônes du diable. Oui, on peut la machine science c'est comme dans la parole. Ça parce que les prophètes ils parlent de Dieu, ils s'assoient avec Dieu, ils n'ont au bas de la diable qui n'a gouvernement. Moïse Mutumoko anamesani Eli Mutumoko anamesani parce que tout le ciel ne peut pas le parler. Toutes les ciels derrière cet homme. C'est Dieu derrière les prophètes. Pour porter le monde entier. Il a rejeté cet homme. Il a rejeté Dieu. Mais il n'est pas ton ministère. C'est le motif de Dieu m'a dit. C'est que Dieu t'a dit. Amen. C'est ça, tonton au départ. Ce n'est pas Dieu.
Je prends le témoignage. La coach on a prophète. Je prends ça. Je rentre ça à lui. Fais sortir là-bas. C'est vrai. Si ça concorde, c'est que cet homme a dit, j'ai dit que c'est du ciel à Dieu. Dans un âge donné, tout le monde doit répéter ce que le prophète Dieu a dit à Josué que la loi de Moïse ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors, que la loi de Josué. Alors, que la loi de Josué. Non, la loi de mon serviteur ne s'éloigne pas. Moïse a dit qu'il n'y a pas une zamba. A koti kuna basoli na nzambe asisi azungi pa peuple peuple ainsi qu'il est le Seigneur. Cet homme il est allé chez Dieu, je lui ai dit il vient, il vous dit Dieu est Seigneur. Maintenant yo pasteur, yo évangéliste, yo sacrifice, si tu vas aller à la demande, c'est lui qui a les secrets. Oui. Solitaire. Ok, parce que avant Jésus a s'introduit, il faut Jean-Baptiste a introduit Jésus. Après on s'est introduit, il est non. Ça doit être quelqu'un pour faire introduire Jésus. C'est pour ça la Bible dit. Dans le prophète ignore. Il y a chef de Sama. Montant le Jean-Baptiste à Zamou. Parce que Bango Nyonso. Bazali Koloba. Yeshakoya. Jean-Baptiste a vu le Jésus. Il a présenté le Jésus. C'est ça qui fait le grand prophète. Amen. Maintenant, cet homme, quand il est baptisé, a baptisé première personne, deuxième personne, troisième personne, quatrième personne, cinquième personne, sixième personne, septième personne. Comme il a dit septième personne, la colonne de feu. Oh, il y a une machine à taille à Moïse. Il y a du la chifflage, quoi est gangi, n'est-ce pas na tindaki, Jean-Baptiste, on a compris ça, Oyana ngai, la tiki mesa, on a compris ça, il faut habituer tes brebis, écoute les paroles de Dieu. C'est ton message. Simon, il n'a pas dit passer qui gagne. Il a dit ton message. Fais voir ton brebis. Écoutez directement les paroles du prophète. Tu prêches. Écoutez les paroles du prophète. Amen. Et le prophète a dit, vous ne devez jamais parler le mal de mes enfants. Je pasteur. Voilà. Tout prédicateur n'a un message qui parle le mal des enfants du prophète. Son ministère est fort. Parce que le prophète a dit, ne parlez pas le mal de mes enfants. Si tu as les croix, Dieu fait cela. Amen. Oui. Amen. Sikoyo. La Russie.
c'est le roi du Nord. C'est un instrument dans la main de Dieu pour détruire le Vatican et les États-Unis. Parce que les États-Unis va travailler avec Rome. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti là-bas. C'est le risque. Le communisme. Il a dit le communisme. Il ne croit pas Dieu. Mais c'est un bon instrument pour détruire Rome et les États-Unis. Personne a oublié ça ici. C'est l'instrument de la main de Dieu. Dieu a utilisé les rois pour détruire Israël. C'est pas le roi païen qui adore les idoles. Mais Dieu l'a utilisé pour détruire Israël. Parce qu'Israël idolâtre les prophètes. Et Dieu va citer la Russie pour détruire l'Église. Est-ce que Mangoma va être est-ce que Mangoma kusema mambo yaye yaka kipoto yaka au jambon yaka au feliba. Si vous me donnez encore un choix, si je le vais, je vais vous prouver que le communisme n'est qu'un outil entre les mains de Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Rappelez-vous, j'ai dit ceci étant que prophète de Dieu. L'Empire russe lâchera un genre de bombes atomiques sur la cité Vatican et la détruire à une heure. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. En 1933, science nous a développé. Est-ce qu'il a menti? En 1933. Mais aujourd'hui, il a compris. Prophète de Dieu. Los Angeles et Los moi passé dans l'information n'a pas de boucali. Parce que c'est le lieu du mal. Ça doit sommer. Oui. La prophétie. L'Empire riche lâchera un dirigeant de bombe atomique sur les cités de Vatican et détruira la Bible dit que Dieu a pris des hommes aucun criel et les a mis entre ses mains. Il était les instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté et pour qu'elle reçoive exactement ce qu'il lui recevait. Amen. Nzambe a utilisé la risque. Ah, ce matin, il y a c'est pas le baron de cacher la tire. C'est la connaissance. La main. C'est pas la rejoindre la main. Ah non. C'était une action. C'est action misala. Bantu, bazar, déjà la marque avec aujourd'hui. Mais bazar ignorant. Par la fausse enseignement. La fausse connaissance. Quelle est la parole de Dieu? C'est ça la marque. Que les gens ne savent pas. Mais mon colo, Christ a voyagé. Et puis c'est qui?
tangu mekinga lokia kulemba bienvenue kolo akambula